Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Nazana besoin na solo na kovubaka. Azwa kitia posana avanda yokanga. Bo partager vidéo o bo komisela ye ayokanga ye. Kuvubaka abanda makambo ya kosala ba analyse ya ko critiquer maloba ya papa Simon Kimbangu kiangani depuis kala. Abanda yango kala. Tito koma na ba 23 ans oyo. Donc banda 26 et banda ti lelo a critica kaneka maloba ya papa Simon Kimbangu kiangani. Nyonso papa lo baka na nkamba ye ayaka ko critiquer yango ye ayaka ko bongola yango na bandenge na ye. Yango nde pesa nga kanda. Yango nde pesa nga kanda. Alors bo benga ye aya ayokanga bien na répondre ye. Nazo répondre ye na vidéo o nazo tiela bino bola na vidéo wana parti papa Simon Kimbangu kiangani alobi likambo ya golf. Ndenge Paul Dibuya atonga église na kati atika esika bakokundela ye na kati ya golf. Mais na image na ye tellement que ye alanda ka papa mais a comprendre ka maloba papa te azana ye bébé spirituel a comprendre makambo te ye a imaginer mbala moko na ndenge na ye. Alors ngana landi maloba ya papa na ko répondre na maloba ya papa to landa na maloba ya papa bien et puis to zonga na analyse na biso te yebi ke Angola motu likambo ya mama Kimpavita e bandela kikuna koya ya tata Simon Kimbangu Mexico Angola ikomi na makambo ya pamba golf beba bandako batikuna marque na biso te bandako nyonso papa atongisaki kuna babuka yango ba changer biso ndenge batika biso na centre kona na Kasavu bandako nyonso ezaka kitoko ndenge papa tikela kiango mais kuna c'est changé boyoko bakisa ndako anza masali kuna ba place mosusu eza na kati système wana biso esala makate ka tiki place soki akufi bakokundela ye kuna wana forme ya banani wana ya biso te tokundaka na ndako ya Nzambe tolanda marke wana voilà boyoki maloba ya papa papa alobi nini na golf ndenge bandako na biso bapapa dia ngenda batikela yango ya biso na Congo na centre ezaka ndenge ezalaka mais na Angola babongola yango babuka nyonso babebisa batongi église na kati esika batongi église atiki esika na ye tango kokufa esika bakokunda ye mais kuvubaka asali analyse na ye soit disant journaliste asali analyse na ye mais sans réfléchir ayemba moko ko répondre azupe bolole ya tata moko boyaza na Angola bato Angola mingi bazana mayele kokate bolole tata moko boye azana même pas sagesse spirituelle azo vivre na mokili kibontaba boyebi ezate mais azo ya azo fongola mbanga quelle audace azo loba de n'importe quoi azo manquer papa Simon Kimbangu kiangani azo loba mabe pona liloba wana siko bango compréhension na bango ndenge tata Simon Kimbangu kiangani alobi ke Paul Dibuya atongi église atiki esika bakokundela ye ça veut dire ndenge basali cave na fubu papa alobeli nde cave wana po batongi cave na imagination ya papa ezali esika bakokundela Paul Dibuya mais boaba bolole boaba zoba ozo réfléchir na maloba ya papa te kuvubaka boza ko réfléchir nango te tango kolanda mbala moko eko répondre avant de répondre il faut qu'on réfléchir mutu na bien bocho yamba wana zolo bake ba cimetière eza na Angola papa Paul akotika kaka esika l'église bakundela ye
est-ce que na ba imagination na bino mutu lokola Paul Dibuya akokotika bakunda ye na bakamama bakunda ye na ba cimetière ya Angola na ba réflexion na bino? Est-ce que Paul Dibuya akoki kolinga eki akomi malade bakunda ye na ba cimetière Angola? Et pourtant kutu batata na bino wana ya Congo bakunda ba cimetière Angola te basala bakindongo. Paul Dibuya ne akotika bakunde na cimetière ya Angola. Mais bino baba bolole ou quoi? Ce qui papa sima imba okianga na zoloba ezaki azola musa bino boyeba soki boyeba kite bo comprendre bo sala ba recherche bo sala examen de conscience. Pourquoi bo sala ba examen de conscience te? Pourquoi bo réfléchir te? Pourquoi bo tourni tata na bino te? Pourquoi bo salite ke boyeba? Donc papa sima imba okianga na bimisi yango. Donc, azane mayele te, a comprendre te, a lobi kaka ndenge ayokaka, a lobi kaka ndenge ya kaniselaka. Donc, bino bozo papa mongi ani muninga na bino ha. Ya wana bino, nyonso bando sale bando simba te boko comprendre ke nzambe basalisa ke ba jete. Te ba bino boza ba impoli, bando suka bongo. Paul Dibuya esi abongisa esika ne ba kokundela akolinga jamais ki akoma malade ba kunda na ba cimetière mosusu par rapport que bango déjà pe basala bakilongo do yepa kolinga place ne ba kokundela ye ezala privé ezala place moko boye bato ba doraka ye ba banokendo kofuka mela boyebi yango te boyebi yango te papa sima imba okianga nazo bela fubute alobi bien golf alobi golf donc esika asala libulu na ye wana eza na golf. Soki bino boyebi te eza na bato bayebi eza quelque part na kati kaka ya église bino nde boyebi te boluka nde boyeba bo Paul Dibuya jamais akolinga baki kokunde na ba cimetière o eza na Angola akotikala kolinga ngote akolinga ti akufi bo continuer ko adorer ye na imagination na ye ndenge ya imaginaka système wana ya tangi na Italie eza ba système ya catholique. Nga na sala émission wana de na sala ki yango avant na yoka kuvubaka soki na yoka ki ye avant na nga na ko répondre ye na émission wana mais tellement ki na yoka ka siko na butu nde na zabo na sa ko ba régime na nga na ombela bate na nga na konda na yoko yoka siko buzoba ya kuvubaka bolole ya kuvubaka ba yele kokate akenda ko sala ka ba émission moko sans réfléchir. Paul Dibuya seki papa somo mbonkianga na lobi bongo lobi ngona tina. C'est la vérité. Paul Dibuya tika esika ba kokundela ye. Paul Dibuya tika esika ba kokundela ye. Siko na kati église eza ba système ya Italie bisika kenda kotangela. Eza biloko catholique. Bato catholique ba kundaka bato na kati église. Oyebi yango te? Ye atangi na Italie. Siko linga yana idéologie wana na église kimbangiste. Alinga na idéologie wana mais simbate ya wana tellement les révélateurs des choses cachées ayebisi biso il faut to telema il faut to lobela yango il faut mukili yeba donc bino bolingi ba choses cachées et bimate ba demo bandoki bobite ke to comme na tango asuka to komi oyo boko bando questionner kama loba ya nzambe boko bando finga nzambe bando lobaka mabe alors bolole o azana ngolé tata o ko répondre na émission na yo yebisa ye mungongo na efungwama azana posa ofinga nzambe ti afinga to komi na tango ngo bato bakomo finga nzambe tango asuka afinga ase manifester mais to kotala suka na ena tata na bango Paul Dibuya bazoba bandimi ya satana ba peuple perdu babungi ka boyeboye bezate baza koteya bino bolingo lamuka te bo continuer lobi nde boko lela